Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Na pesi bino mbote bana na nkolo libota papa na pamboli bino na kombo na Yesu Masiya. Nzambe nga na pamboli bino le créateur de toutes les choses mokonzi à l'univers. Oakela likolo na se bazara mibale te aza moko incomparable. Bomona nzambe akata dago mutu ye wana banzambe mibale bakangeli bango porte ta ba Israël a vu au revoir lobi na toro surprise rendez-vous non ba yebu ba ekuta dago mutu eza okata. Donc nzambe na biso wana akoisaka ba divinité ya banzambe ya bikeko ni notre papa na pamboli ye lokumu ezongi pa na ye. Na pesi bino mbote libota na nkolo ba nyonso basangani pona kolanda témoignage ya Sœur Rebecca tika nzambe ya bomoi apambola bino. Na yebisaki bino nzambe ya bomoi toko témoigner pona lakai soni nanga lokumu ya Jésus. Eza promesse na pesa ye le ciel baloba nzamba tuni bango alobi nini babisoni na ye lokumu na yo comme ya linga mama lokumu asale linga mbango. Donc nzamba zwa kembo vraiment eza moko a promesse na lakai penga na kokisi ye pas na ba promesse oya la kanga tongo kokisa ngo donc voilà ce que mokile lobité asimbikisi. Donc nzamba za nzambe oyo soki yo muta mokilo za fidèle bongo ye nzamba bon pourquoi pas azala fidèle pour yende le véritable papa wa loba malobo e kokisa maka. Nzamba zwa lokumu na ba nyonso ba s'abonner na EVD TV chaîne oso bozwe bate tonga comme nataka mutalo yenge na tchaka kombo ya RBK TV. Donc RBK TV ouais olobi lo yenge ye servante de Dieu comment koza lo yenge tala lo yenge langeza pona nimara lola donc ngana nimara lola na ndenge moko mystique so boyebite. Ça la comédie moko na le ciel donc c'est là pe molimo mo santo c'est là preuve ane na betela ki bino molimo mo santo tellement na sekisa ye mingi na vie na tela ke kuta misu bazeme lokuta pona saleleka kingadia dia seka parce que yenda ya musungi nanga na koki ozate muta ya kosunganga na vie na lobisaka ete na sekisaka ete na liaka na ete non. Donc na partager ki ne nyonso preuve ye mokuta kome koza soka ya oka nata robe ya pembe bina donc na obini la na otombola lokumu na ye ya ona bina ni maka lola na parwana. Oui Zambe oyo asalinga ngolu akangolinga yende mtu alobaki opesanga mayele nga binga atangala ngai te biyo bomona mobulu te natangala te ser beaucoup ta benga lo Rebecca lo bala portugais na biso babylone beta ki mazomen donc mobulu donc na yebisa ki nzambe natanga te mais nzamba alobi na opesa yo mayele. Mayele apesinga esunginga par rapport ya témoignage na ngape na ebandingi nini ya koloba pona nasunga bana na nzambe nazaka pona aider bino po bo simba délivrance azolinga bo poussa na pembe na papa po bo saisir elaka ndenge ni elaka kokisamaka ndeni mutako kotambola pope malamu amona bolamu ya nzambe ndenga pe na moni. Oui o eza kimia to musubino bokanisaka kozala na mbongo eza pona to bonde te to bondela na biso poto kota ndele sko na profondeur ya message na memeli bino eza exhortation kozala na mbongo elobite kozala na nzambe mais mutako za pe na nzambe mazana na mbongo te nzambe na pesaka mbongo ngai eloko na lukaki ezali kimia spirituel so boyebite na banda koloba na nzambe na sengi yo mbongo te na sengi yo bozwa mokilo yo te me molimo nange pe mala kimia me nzamba yebisinga luka kasi bokonza likolo nde na salaki ndenge na oyebisa bino nde na salaki repentance ndenge na salaki nde na oyebisa bino ndenge na salaki mutu na mutu asambela ka selon ndenge molimo mosantu asale asungaka ye ndenge apiaka ye mayele me ngai o na sali na monike esalinga na toucher nzambe po nzambe alobi na ngai Rebecca soki omonanga face à face eza cause ya repentance sincère parce que lolengo nga na salela po bato musu balukaka basimba nzambe batuta nzambe nzambe pa lobela bango donc yango na monike nazo loba ndenga na salaki po esunga bino to musu kozwa ta moko et aider ata yo obakisi pe kuna po biso nyonso to apprendre
même na Bible, même na bande kona biso muso mona mutu so asambela na voix haute, mais bo bonde lo vande bi ba bonde la ndeboy. Yango na poussa pene na bino, na partager na bino lolenge ni okoko longa na o ba bengi repentance. Pe osimba nzambe na yo. To bonde la poto kota sko na message. Yango na lobaki message te meza sérieux na lingite makambo nyonso na lobi o 5 minutes to ya kokota yango na kati ya message moni. Non, yango moni na poussa pene na bino lisusu libota na kolo, libota na papa, na partager na bino o na memeli bino. Na bondeli na kombo na Yesu Masia. Papa ozanzambe obongwani te. Lokumu ezongi pa na yo mobateli malamu. Na pusani liboso ya libota na yo nzambe. Yo ndo longolaka soni na baza na soni nzambe molongoli soni nde yo Seigneur. Nde na vandi awa yoka nzambe muto yebi cerveau na nga bien. Yo ndo yeba capacité na nga oyi makoki na nga nzambe. Bisika nga na koki te yo ndo koka pona nga Seigneur. Yo ndo lobaki na nga Rebeka na opesa yo mayele opesa nga psaume 32 Seigneur. Lobaki na nga na koloba oyo yo koloba na ngai. Bible lobi poussé par l'esprit les hommes à parler dans la part de Dieu. Seigneur tika nazala poussé na molimo na yo. Comme yo na vie ya moto sale la kape oyo kuti na kati ya moto ya malamu yo développer kango. Nzambe tika te développer o nga na zana o nga na pratikaki pesa nguya pesa mayele afin que bana na oba ibana ko simba ma na o na partager na bango molimo na o c'est toi le meilleur enseignant Seigneur enseigner bana na yo na kombo na Yesu Masia sunga bango pesa bango pe litoyi ya molimo ba comprendre na wuti na yo témoigner nga parce que nga na otokuta na face à face yo mokolo baki na mona yo nzambe témoigner nga na baoya yo ponga so na lobi papa na ko se vanter mais yo molimo mo santo yebi ke nga na otokutana Jésus ayebi ke nga na etokutana tika te ye nzambe apo moye nda témoigner nga na baoya ye ke nazali yaye lokumu kembo masanjoli ezonge pa na yo amen. Nzambe malamu a témoigner nga na baoya ye bisika na wuti pe o naza koloba soki ezama e wuti epai na ye. Nzambe wana asimba mitema ya ba servante na ye, basali na ye, bana na ye po ya za nzambe mosimbi mitema ya bato. Nini na memeli bino na poko lelo bolimbisi muke po lobi servante moko bi mama Rebeka nzambe pa pekiso vaseline na liaka ne munoko donc ndenge na liaka munoko na mesana donc yango mona senga ki bino bolimbisi po mona na kati mission mais pourquoi tie bongwa eza pana ngai eza ko défaut donc na changer kutu na bala ko tafu nango mais nzambe na ngulu na ye kokola de otiki parce que la mission bato liam no ndeni donc c'est ça. Si que betia bino libaku te vraiment na yebi ke bolinga nga bana EVD TV do boliksa ma mususu moni na elobela ki sérieux papa na ye ko lobela ki sérieux molimo mo santo na vandia wana lobela ki sérieux donc tika te yo kabanga la djela la yo Seigneur to bondele déjà osaba la mo yo zo esika pardon molimo na mitiki na yo memangai eloko ni na ye ko sunga bino na ngo libota na kolo libota na papa. So na pusani pembe na bino ezaka pona to sungama na lisungia molimo mo santo. Déjà na tie repentance na ebiki na kofongola ngo lisusu na lisungia molimo mo santo soka pesinga to koya so na repentance po bantu mususu tant su yo se repentir mais batu musu bakoya kasi même sur na EVD TV bazwa ope molimo ko bakisa o to ko bakisa likolo ya repentance. Mais lelo na prière poussée par l'esprit moli monda matisinga lobi lona loba oyo nga na salaki o na salaki après repentance yango na lingina lakisa na libota na nzambe ndenge ni basalaka pour nous saisir lipambo no pe délivrance facilement. Donc, cause de repentance, Rebeka moninga face à face, kende te ya repentance. Moninga loba na ngapesa nga sujet musute za ki repentance. Na olaksabino nde na ndokete ya na wenze ya na ote esko na français repentance mama bonde na okangama na ba français ba soki oka bongo mais lisungia molimo mosantu na kokaki. Na lingi na lobela soki osilisi repentance to koti sko émission. Donc na bino kuna donc ibozwa position sérieux na changer de position. Na repentance soko silisi repentance eloko nini oyo ko landa likola repentance tongo silisi ko yambola masumu na yo vraiment leli omikitisi osali ba confession no luki kimi okomi ko inviter sko bambe
mabe wana na babiloko mususu bino boyokaka epesaka nzambe lokumu te so boyebi te bafilme ya mosusu botalaka etombolaka gloire na ye te toza kuna te wana eza makambo ezalaki na repentance na bakestion bopose nga bolanda video ntina suka na korépondre bakestion na bino na lisungi ya Saint-Esprit mpona batelefone oyo to mosusu eza mpe kaka motuna moko na kopesa bino baréponse na yango me na kotanga bakombo te parce que tosalela sagesse esunga biso nyonso mpona question na to mosusu eza ya mutu mosusu tika na répondre ngo azwi libakwa kolanda ngai te na lisungi ya Saint-Esprit alanda soki tosilisi repentance tant tosilisaka repentance avant okota na procès kota na bila omoni kota na bila na yo nde ko permettre yo osala procès bien eza na bana na nzambe mosusu balobi na nga mama Rebecca ndeti ngai na yoki moto ya séparation epa na yo mais na beleli moto ya séparation pe na zui délivrance ya likamoko bona kaboni pe na moni pe na ndeti okabwana na mari de nuit uzomona c'est ça azui moto ya séparation nga pe na zwa kiango wapi pa molimo mosantu moni o pe na zwa ebisa bino na zwa kiango wapi na lisungi ya molimo mosantu bilan ezali nini bilan ezali ovandi yo mwana na nzambe zala sérieux na vie na yo omoni vie oyo tovandi na se na moi soko oza na yo sérieux te na makambo kolandela vie na yo spirituellement okosimba eloko te bandeko na ngai okozonga pa papa maboko pamba otikeli mutu wana biloko nyonso ebi mutu wana wa banda pagai na lola otikeli biloko nyonso ovandi outi na repentance zwa na okimia po ozokima mbango na mutu te mais sala yango sala nde ezala bien osisi repentance vanda zwa bilan na bilan na yo banda kotala nanu na famille na bino banda koexamine famille même mindele basala pe babiloke pe bo te to cheke to sala bilan na nzoto okoti osali examen bilan yo salelanga banda na bilan famille osali bilan na famille obandi kotale po biso pe to na bilan na biso o tokuta na famille barapelango pe biso moko pe tosali nini tomoni okotali famille ndenge ezotambola échec eza erenaka mingi na famille na nga na libota na nga ozotala olobi na famille na nga na ye babalaka te neti ngai kwa nzambe atindi nga mpenza mingi mpona bana basi nayebi te bapapa so baozwa mpe eloko ezosunga bango gloire à Jésus me ngai batindi nga mpona bikisa bandeko na nga bana basi nayede bango otali bila na yo wana ozotala na famille reine eloko ni eza korenie bato so mona échec liwa ya limitation d'âge moni msu na biso na famille so mona sisa comme na 40 ans 50 ans mona fu muta kufa donc tokoma na ba âge wana likolo te otali bilan wana ozotala o ezorenie na famille un système tozala mingi te na yebi ke bo comprendre mpona tieli bino confiance bwana mayele makasi boapenza mayele na bakestion na bino bopose nga boapeya mayele botali bilan ya famille osisi kotala bilan famille obandi komitala siko yo moko wana osouligner obandi kotala siko bilan na yo moko na vie na yo nini o ezotambola nini etambolaka te na vie na yo o etambolaka te wana fo kanga yango o esimbaka te wana emarchaka te fo noter yango parce que na présence ya papa diable aka combattre biso na bapenser ozobona bitumba bapenser ezalaka diable azobwakelo bapenser na banzembo toyembayemba na mokili nayebisa bino ntango omoni naleki ka nzela nzembo boye okika nayokika sheri fini kanga donc nayoki ka parti wana toleki na biso na camion me na mutu ngai wana nazokende nakesisa nzembo donc nalingi te me nzembo ezosila kaka na mutu boye oretango eza te donc ozotala yango na bi diable abundisaka biso na bapenser ozomona olingo okota na profondeur ye azobundisa yo azokombattre yo yango wana nasengi ozala mayele ovandi osali bilan famille osouligne na se obandi kosala bilan vi na yo oyo etambolaka te mpe oyo ozomonaki oherite yango na famille parce que omona na famille mosusu échec soki ozomona mpe na vi na yo échec ezorepete wana mpenza fo note yango bien ozomona na famille na biso babalaka bandoki osali mpe onote yango ngai pe nakutana na ndoki na famille na biso ozonote rien ne marche dans la famille yango na bilan na yo na bilan ya famille okozwa bilan wana
papier wana na Bible oso comprendre parce que nzamba zo bana Jérémie projet onga na zana yango eza projet ya bonheur no ya malheur donc yo malheur oyo zo vivre yo zo ngone na famille eza o nzambe aloba kite malheur oyo zo bika eza porte yo fungola ki wana nde ba malheur ilandi yo na betela ki bino na comme na lobi na bolanda video tina suka kuna nde na kweno fungola pena par rapport à ba question pe ndenge eyelinga na répondre ka ba question ya bana na nzambe ozomona ozwi yango bilan wana nde koyede yo okende nango na l'état okende nango na procès na avocat invisible avocat na biso ezalaka Jésus de Nazareth yende mosambeli na biso yenda lobela ka biso epa ya papa ozwi avocat na yo Jésus papa na ye pa na yo parce que nazo bika le contraire ya maloba na yo yango wana monike na lobi botanga ka Bible soko zotanga Bible nde koyeba ke nzamba loba ni pona yo yo famille lobaki nini pona yo nini oyo zobika le contraire wana ya maloba wana oyebi eza lokola nde biso to yana bamboka oyo ba loba na biso ba na kati ya mboka oyo baloba boy po oyo zo droit oyo ozomona faut sala bo po zo droit oyo siko yo pena bilan na yo wana ekoyede o solo la bien na Jésus faut solo la ka bien na Jésus parce que ya za avocat na yo omoni oh papa yo rande to sambela papa yo za avocat visible yo nde molobeli na nga nzambe yo nda avocat na nga nazobelela yo avocat na nga ye yo nda avocat te bongo te zwa bila wana benga Jésus loba yo za avocat na ngai ngasko na lingina loba no makambu oyo ke koloba papa ozomona siko yo teli ye kiti tongo tchekiti obandi ko expliquer toto ke na pas avocat to expliquer ba ondeni ndenge pe Jésus aza obandi ko solola na ina lisungi ya molimo mo santo olobitala papa ngesika na ya na ko kuta système moko eza ko reni awa papa rien ne marche na vie na ngai mais tonga na tangi makomi na yo nazomona ngo ezobala na te na o nga nazobika tala yo lobi awa projet ya bonheur no ya malheur mais ngai awa na mwana na yo nazobika kaka malheur na malheur yango moninga na ye pa na yo comme yo za plus que Salomo yo ndo mokati makambo soki yo ndo pesa ki Salomo mayeli Salomo akati makambo juste pe honnête azui mwana mwasi wana pesi et pe a Salomo eza na ya double tranchant ya nzambe nezaka double tranchant sko epeka ya Salomo nde ba efsezo epe tombola ekata makambo bato ba vérité bima donc na famille na yo faut que ndaka na procès ok na procès na vie na yo parce que na vie na yo yango no sali repentance ya limbisaka biso na repentance sincère déjà limbisi yo lokola ya limbisi yo zwa sko parce que famille bande ko zwa nini balbara nini yango na français ekiminga na français balbara nini na français donc bande ko zwa les devant bazo zwa les devant monyo sunginga wa ser nanga lobi wa rebeka na olakisa yo na olakisa écoute bolakisa ngai donc ba ozwa les devant pour ani bando ozwa les devant parce que bando ko vivre na via masumu ozo fungola ba porte bango bazo kota nenge bango bazo kota wana ndeko nanga bazo vuza ya kovuza yongo mona ko lali oloti bayibi yo téléphone olali oloti bayibi yo chakosi olali oloti bazwi mbongo obi okwesi mbongo ozomona nyonso wana bazo piller yo ba bien na yo pona nini parce que yo fongola ki porte ba ye ko yiba yo sko tongo yo bongisi na nzambe na repentance sincère espace tikanga kimia tongo yo se repentir sincèrement na nzambe obongisi na nzambe sko yo okomi sko na droit okomi na ba droit obongisi na nzambe sko na ba droit na yo wana lokola miyibi ba yaki na ndako na faut que ndoko porter plainte otika famille no bongo te ozwi plainte wana oyo salaki bilan ozwi oyo olota na ndoto ba yiba yo oyo mona parce que bato ebele ba mona makambo ebele na ndoto pe ba eza ko s'imposer na vie na bango yo kozwa ndoto ba ndoto na yo wana oyo vivre o mona na makambo réalité ya famille yango yo kena on pa avocat na yo o aza Jésus yango banda osolola na ye menga na lala la butu ndeti nga na lota ba ndoto ebele yango na bisibino nga na ba matière na ngai nga na ozana nga mutu batu balinga te nga na ozalaka mutu po nga na kati na lokwa Joseph na bandoto o famille linga te na okoma mutu donc na lobaka ngo
na ozala ngo balinga te yango mona ta ba memi ngabo bakendaki na ngabwe suka ba okamwa na minute nde ba otala ngababi donc moteki malala o mwana akomi boy na okomi boy parce que nga naza courage na bisi nzamba salela nenga donc na vase disponible faut bisa nzambe na vase disponible ça na nga oyo lingi soki naza saite makilano eza sokola ngai donc toza wana te to ana témoignage c'est Rebecca te awa toza ko enseigner pour baninga bazwa délivrance mwanoki obandi ko ebisa nzambe Jésus obandi oloba moni na famille ngana yaki na ekokuta babala kate siko ngata na yaki papa na yaki na libala na ngai bo solo la kana ye papa zamba mawa olobi nini papa na ngai kana bwana yo te bongo te olobi ninga zamba olobelo te fo lobaka moninga na ndo loba même na nzela na lobaka naza siko na sala ba geni ni wala siko na t'écouter na t'écouter na matoi siko yo kanisa to so na téléphone na so na nzambe yo kanisa so na téléphone yo mutonga yeka mtolo ba wala loba te bongo de vivre na ndeko vivre pour na solo la na nde na biso bilan to sérieux na biki bo comprendre ngana kana nde mutu moko moni mutu so ba ko isaranga ye na yebite mais yo zo o papa na bino zo linga bo zo bo comprendre donc na famille on a écouté papa bango bateka déjà nyonso par rapport à ba contrat na bango faut funda bango bien au samba bien liboso avocat na yo nazo compter na bana EVD TV bo samba bien bo loba bien liboso Jésus pour bo mona onga na moni ya na ebi bolobi ya donc bolobi non ta la famille on a écouté papa na famille o babonga kate bakenda musika te mutabimisa muto azate mais ngai selon nga Rebecca na linga vi nange suka nde ya bango esuka te nga na lingi nazala mutu nga na lingi nazala élevé à dignité nga na lingi otombola nga na lingi changer vie nanga mais façon nga na lingi Seigneur nde na ekokuta na famille oyo wana ozo ebisa yi nde na ekokuta na famille parce que do bongisi na repentance c'est sera limbisio do bokomi pena baninga ninga zo bana lobana to komi muninga to kobomba na eloko moko te yo po yebi makambo eleka na famille oyo po yo monaka onga na monaka te na kuti awa rien ne marche awa makambo ezotambola te natali na vie nanga pe makambo ezotambola te mais tonga na tangi na becriture eza maloba na yo papa yo tala makambo yo lobi ozoba na ozala mutu na ozala mukila te mais nakomi mukila ngai ozomona ndenga naza koloba yo kelanga mawa nalingi na mona loboko na yo par rapport ya écriture oyo yo lobi oza na projet ya bonheur no ya malheur mais so na tali famille na ngande toujours vivre Seigneur oyo nga pe mwana nzambe na komi ko vivre ezali malheur ya longola nga na sous contrôle ya famille na ngai nzambe à cause ya makila oyo osopaki ne kulus po ngai na so bomoi yo lobi na liloba na yo muto akobelela yo akobika siko nga na ye pai na yo awa po ngai na bika na joa bomoi oyo na famille salama te ngai Rebecca na lingi ebanda na ngai soki rythme wabit osalela ki grâce ngolo po andima ki atambola na yo nzamba Naomi Seigneur manifesta ki na vie na ye siko nga Rebecca Seigneur po ani yo kosalela ngai te po ani nga na obika kaka vie oyo bango baloba basimposa na vie na ngai ozomona wana ozoloba siko na ebike bino bwana makam na bino koloba nga so na badi otia ya ngai nga témoignage ya molai bokotanga ba témoignage na mukuna ozwa kai to question na ba 20e soki ba nini nde nzamba omema ndamu mais nga na oloba siko par rapport ya famille na yo wana osko po yo banai na famille tibila famille otalisi nzambe selon écriture na ye na oya loba biso tobika na ndenge ya loba ya ye aye kopesa bon moy ozomona ya ye a condamné bisoté mais nga na to vivre vie à condamnation ozomona ba condamna famille o ba bongate po nga pe na zo bongate ça veut dire condamnation na bango ezwina ngai mwana yo ozomona soko tinda kinga na famille oyo tangi komba famille na bino soko tinda nga na famille parce que yebaki ke na nguya na yo nga na kolonga lwa oyo pesa nga makasi na longa système nga na ekokuta na famille po nga na za mwana yo nakobika vie oyo jusqu'à quand
Parce que yo lobi na liloba na yo, les ténèbres ne régneront point toujours, car le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Ce qui les longa na koma chrétien, ce qui les longa na koma mwana na nzambe na zwa baptême, mais zali pona makasi na ngai te, ezali pona yo nzambe po lobi moko ta ko yapa na yo, sa ke yo bengaye. Mon ozo solo ane ce que ozo so ananza mena écriture et ça ko bovandi penda ko bo so abona dialogue mais ce que yo ozo sambela nzambe na mawa Yesu na bolingo yo bongwani te papa yenda raba kondo bo santa ika baraba she ya baba ozo loba nini ozo mona fo yeba na ko loba bo solo la bien bo bongisa moto molimo te boye te molimo non obandi mabe to ana na cinéma pardon ba no fuba bika oso comprendre donc ya molimo tika ngalinga ko sekeza na chi molimbisa ngana sekisika makamba sérieux na ko sekati awa oso mona pona za posa bana EVD TV ba comprendre quelque chose pe babika bola muya nzambo ya tindinga verbino ko sekala bengani ona nuza na musika oso mona bongo te balobi na église belela moto obelela moto yebelo ko belela moto te to molimo lo balanga belela moto à séparation parce que na yebisi papa tala mari de nuit ya lo bibele ya moto à séparation moto wani kabola ona yi parce que bango bakoka moto ya nzambe te donc moto wani kabola bino mibale ozobona moto à justice ya nzambe ezalaka mais yeba ndenge osali la justice yango mpo obelela yango pas désordre faut olobi nanu likambo apres siko oyo obengi liloba na nzambe ye siko oyo ya ye comme mpo liloba nzambe mpe eza nguya eza na epe eye siko mpona kosalisa mpona kosunga yo ozomona siko soki yo oyebi koloba te oza na lilobo ekobundela yo te ozomona nzambe nga nazosenga yo naza na posa okorde nga délivrance parce que nga nabongisi na yo na nzela repentance sincère accorde-moi délivrance mponi yo kokorde nga délivrance omoni nga na banda okoloba na ye mpona nini yo esengeli okorde nga délivrance parce que na baécriture awa na bible nde bazoloba na liloba na ndenge yo oloba parce que yo oloba oza na nsima maloba na mpona kokokisa. Cheval était équipé par les jours de la bataille. Baloba bon on en français comme ngaba verset mingi na tanga na français mais so na ye na français ngwa ezo sakabwe mais nga na yebi yo oyebi français bien ozo bongisa ozo comprendre au kana loba biso na France l'essentiel loba kaka ba comprendre que olingo loba nini yeba français communiquer na tezanda loba ka bunda na ngonde na bunda la rango mon mena yebi que yo ozo comprendre. Cheval est équipé par les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ce que yongai na kozwa délivrance n'écriture oyo pour délivrance ezo ewute na famille te ezo ewute pa na yo parce que bat ba condamner nga bana makoki ko bikisanga te mais o ko bikisanga ezali yo parce que yo yaki pono sukisa misala ya satana na bomo ina ngai ozomona soki nazando ke conscient kaka yo mtuko kangolanga ozomona neloko balesanga neloko etambolanga na nzoto wana kaka yo mtu kolandela yango o ezakati nanga poani yo sengeli olandela ngo po yo yebisinga kona nyonso oyo lonite tous les semences que yo o planté te na vie nanga ekozala déraciner tiko déraciner o ezakati nangai oyo planta te na vie nanga ezala déraciner pona santaka eloko mona kati nanga etambolaka ngai na nzoto bimisa eloko o boso solola na bécriture na bilan na yo ye nango ya famille po ye az avocat na yo soki yo lobi bien te ya olobani liboso papa ta fula na ngape efongwami ozomona excuse moi na nzambe na otia na pose te pour na sérieux ozo comprendre bilan nini excuse-moi nini yende ozo considérer comme pe azango aza molobe no pe avocat na yo et pas ya papa sko yo yende mutakolobela yo pa ya papa sko folo ba bien na molimo mosantu yenda memaka yenda yakana yano osomona sko soki yo zoloba bien to zolela okowumela na vie ozwi repentance no kite sko na moment oyo to komi na biso na tango asuka to racheter le temps
nzambe o yaza nango afungola loboko ne apesa yo mais nzambe akopesa otongo ozokoma na maturité spirituelle ozokola okomi comprendre nde nzambe akoya kodepose makambo malamu na kati na yo mpo nga na moma wana so apesi nga mbongo atombolaki nga nde nando aluka vi na nga bando opesa ngo ekoki na nga moni apesi nga mbamona voyage na ye awa na ye awa ata makambo esimbaki te mais asungaka ngai na lisungi na ye apesa nga de mayele akokopere omoni nayebi kope na nga mais yo oyebi kope te yebi kope te nga kende oteka na babilo na china wenjo zo mwande ba mamo batika bakwanga wana na kwana nga na poto na sala na ngango nga yebi na nga soni te mkozelo kokutana na nga o servante Rebecca Bonne ozana buleki po wana Jacob na nga isunga ngai ozomona ya wana eza vi na ngai nazala courage na yokaka nga soni te omona bayeli kabela biso mapa ne leka ne inspiré lobinga na jona ke tamso 50 centimes okute na ngai na kana soni te ozomona mais wana ezanga mais yo msusu za mukolo za responsable otanga na vie mais rien ne marche nga na sala bon po niveau ya okende kuna bandengo ezate omoni donc na yebi yo comprendre donc après ton aussi ici obani ko bisaye obi ngai na ndimaki mabe na nga na saki repentance epai na yo na yebi ki yo sa papa na o okorde ngai bolimbisi mais pesa nga makoki na kende ko botola oyo ngai famille eyiba nde na vanda bondo monanga bayiba nga nyoso yo pesa ngai oyo chakachi na ngai na okeno ko zongo na makasi ya bomoto te na lisungi ya molimo mosanto obandi ko senga aide na makoki na ye nzamba ko sunga apesi yo nguya tonga apesi yo nguya nde nguya wana ye aza na procès na yo yo koto ozobunda bitumba ye kuna zusani azolobelo papa na oyo lobaki ndenge zana to déposa yo bomona ka bandoki ba témoigner to landa mususu na mona te ke tribunal la bandoki nga na mona te mais to landa pe ba témoignage ya baninga nde omoni bisubu omoni muninga o témoigner be nzambe kangolanga un jour pe na tatola oboye ndenge ya tatola so yebite moni nzambe oyo apesi yo makasi nde obandi kokende ko récupérer basaki na bayiba mbongo no bazwa vina o bayiba yo bomwana bayiba yo mayele bakende ko botola moninga bandoki ana babimeli nga balobi ni tozwi libala no tozwi mayele no bazwi ni bakende na aya na holandela bon fort ozo mwana holandela bon fort ya suivi zarabu wale ya témoignage ya sœur Rebecca tozo lobela ndenge mwa nzambe akokokota procès osali bila osilisi okoti procès wana tongo nzamba o déposer dossier na yo koza to déposer ka dossier lelo lobo sauter si je pouf non oye lobi susu eza losambo tu posali na yo bondeli nde to banda ko bondela yango moni mwana na nzambe soko comme na point ozo pesa nzambe merci zala vraiment ye bandenge opesela e merci ye bandenge ko kumisa ke peka lokola mutu nyonso te faut yo za différent na batu nyonso façon na pas ko kumisa nzambe ekokana na batu te ozo kumisa ka nzambe mbangu ba papa na peso merci po za nzambe bongi na kembo bongi na masanjolité faut ba kumisa nzambe ngane na ndo kumisa nzambe bandeko na ngai wana nakoseka na kati nayeba te soki azwaka mondeni ndakoseka mpo nga nasekaka woka na opesi merci moyena banda oloba ngo eza te parceke naza wana te ndenge akokumisa nzambe ozomona ntongo ozokumisa nzambe fo simba ye omona nzambe nga namona ndenge avandaka namona mpe ndenge otambola nzambe otambola ça veut dire ata azali kotambola faso okumisa ye na nsima koka te abaluka atala ta yo mwana ye ozomona eza bongo nde osisi okoti procès balobaka basambaka mpe soki oyebi te wana odepozaki dossier plainte na yo pa jésus avocat visible amemi yango apo toke na tribunal na ye ya pa na tribunal ne mokati makambo to boka mokati makambo bo makambo akata yango wa bakata yango yo kate tribunal ya nzambe kozala ezalaka tribunal ya nzambe ezali donc mokati makambo olobi seigneur ndeti nga moko mosusu nasangisi baservante de dieu oyo bazala pembeni na ngai na bisi ye lelo na butwa lelo bino nyonso bozwa bapapier na bandako na bino ya duplicateur bokomela biso bokoma justice na bafe ya minene na baécriture minene na pokwa na 0 heure bokoya na bapapier wana na losambo ntongo baye mpe na pokwa bondeli selon nde na kambaka prière ba oyo bazwili bako bamoni nde sœur Rebecca kambaka prière bao bakoti na basambeli nanga bamoni
donc nazwi yango nazwi tozo se présenter wana d'être bondeli to comme ce qu'on a tribunal comme to déposer qui dossier zo umela pas Jésus peut dossier za rapé umela mono bondeli ce que aujourd'hui tant ozo vivre na no kaka bien te ozo mona wana okomi ata justice ya nzambe ozwi papier wana mwende bato basala pe marche asui rien ne marche bana na nzambe poko osala marche pa papa na yo par rapport ya bible liloba na nzambe ozomona ozwi becriture ya bible oyo eza oyo na motu okomi justice opozo présenter na ndako ozotambola obi seigneur nazosenga justice na yo ozotombola fei na yo justice na yo parce que nga nayaki epai na yo na déposaki mikumba na nga epai na yo ndenge olobaki venez à moi vous tous qui est fatigué chargé je vous donnerai du repos nga nazwi mikumba na nga nayaki nango epai na yo ti sikoyo nga naza na kimia te nazosambela bamari de nous bali kotika ngai te nzambe nazosenga justice na yo ozomona ozo senga justice donc bakata leo likambo ozomona wana pe omona ba nzamba kata leo likambo po okitisi nde to deposaka wana selon de ser Rebeka kambaka wansko na ndio bele la moto na nzambi nzamba te misanga colonne de feu wana moto na mona ngo nege kitaka bana nzambi olobi moto ekita moto wane kita moto ya bafaya wana te obi papa telemi selanga colonne de feu parce que moko zaka moto nazo lexa membre famille nanga moko oyeba kombo na bango nazo compter na yo papa leka tel leka mama kutu kingani leka oh tata moi kingani leka boleka parce que yo na vie no rien ne marche c'est ce qu'on a na yebi likambu yo yebi te bandoto kutozo kanga te ozomona te lokote batu musuba yela kolokola bamboa batu musuba yela kona banjoto baniama mais moi yo sosola bango ezate lekisa mutu nyonso wana loba nzambe kaka oya yebi likambu na vie nanga oya simba makambu nanga papa tikalao yako lekate tuna ba servante de Dieu tout ça mais to kanga batu wana kana colonne de feu wana comme nzamba sanzambe apesa lisu apesa ba misu na batoi to kanga batu mususu ka wana ngana yeba bandoki mususu wana arme mususu koko bunda nango omoni maya misu oyo ezape une arme maya misu ngana mona mkosu na vandi na 0h ti 3h nalina sambela na ko sambela te tellement passe leki ko kembeleki bandiko na bandi na kakolela siko kolela nangezala na tina oni kolela mwana na nzambe maya misu ya servante de Dieu eza arme parce que yo oyana mokili na ba capacité nyonso miyibi ba yibi yo olobi liboso papa osambeli rien ne marche okokipe ko vanda boye ko sambela no sambela na motema mais maya misu na mona pasi matinga na motema ba pasi matabiso sko kangi awa penda lokola okoka sute koloba donc maya misu banda ko sopana nga de 0h à 3h na olela kaka nazo lela na yoka motema pasi sko nazo sentir nani akosunga ngai nani akoedenga na likambo mama ponge yibinga mukena koi parce que na lembaki yo lela ta yo moko wana misu so shwa ya pongi na ndepe vimbi ezo swa na lala na kanga misu ba mama nazo mwana nini moni mai wana nyonso sopani wana ekomi mbula bandeko ekangela nga na bandoki oyo na yebaka te bazo chola bazo ganga siko na kombo na Rebeka bazo ganga na kombo na nga bazo chola mai monika bambulo ezo beta na kini oyo siko moni ndeka ezo mema bato ndenge nga pe na mona na ndoto ezo memela nga bato siko bavoya bato na bato ezo ganga ombule ke ma miso ke kosala nazo yoka bavoya okingani ya kingani ngabi bazaka bandoki siko na kama na ndoto na bimi libana nga na simi nzete nga siko nazo chola te me bango bazo leka bandeko na sutuki bona pongi soki 7h kishase bengai membre moka famille bengai yoka mambo famille oloba nani bomoko tozala bomoko toka bwana te kolona biso Yesu lokola siko bango bakosaka Yesu ko na bango baliko diembela na Yesu awa siko bino nde bozabu bolanda be ba témoignage nde bozabu siko nde bolanda ba témoignage mokili mo mabwa bandoki siko po bomona ki satana aleki nzambe te parce que bokoka koloba te ke satana za papa na bino bokoka kondima ete
siko bo wanga na kai boyaka papa na biso po anini onza bongo bandoki ndenge bateyaka bandoki nde balingi makambo ya Nzambe. Hey, ngala kanga bandoki mususu weko kangi ndoki olobi ye pe na ndoki ndimi pete Nzambe akene osu na profondeur musuka po alakiso ka sandoki ozomona balingi ko exauter batu balingi makambo ya Nzambe bien pe bango balingi di sérieux ndoki alingi sérieux makaso mone kimia makambo na na ordre lokola ndoki te baliko bomba makasi nde Nzambe azo bakoya kati na bino bakoya lokola na ba brebis mais na kati ya bakoza ba loup ravisseur. Donc identité wana balata ngo bien leka biso mo bana na Nzambe po biso bana na Nzambe des choses à moi na Nzambe ozana pour se loba te pour confirmer bato mais ye lokola za mwana na Nzambe te faut exhorter ka yo lingo sa moi likam Rebeka monde to zabo Nzambe linga boete Nzambe wapi lukuta zo koto choki aye ba vina yo mukolo aye ba vina azo memango kuna na makamba molili. Donc bozala mayele boye bakoloba mutu mususu mona Nzambe alakise likamba zo kota ka aduchi Nzambe azo lakise ki ngana za ndoki me azo kota kaka tembe osomona pona ni ba sopele déjà sentiment diabolique bandoki baze belé na église bandoki baze belé na bana Nzambe yango mona obanda ba prière na nga makasi awa Nzambe localiser mota localisation nga pe banda lala bien te ba ba s'abonner na EVD TV ba o azambisa babi akolala bien te po awa eza œuvre de Dieu nga mona donc funda e pa Nzambe bo comprendre que nga sala ba procès ngai nga sala ba procès na sali procès na vandi Nzambe na solo la na expliquer to vandi to zobeta masolo na solo bana ye na ko expliquer ye yo bengi nga olobi nga mutu na bengi yo bonde la pona bana ngai ba mama babi Nzambe bibonde la pona bana ngai to Nzambe pardon to saka na siji na ola sabino pardon na elikambo yelinga pardon na débarrasser na ngo po elinga kangela nga singa na kingo Nzambe tanga lobi bonde la pona bana nga ba o ba bonde na nga ba o comprendre Dès na mema ba on deva présence à papa na bon pe na ola kisa ba on de nini to sala ba procès ndenge nini mwana Nzambe sengi asambela ozomona to bondela ndenge nini bona zui témoignage moko bandeko servante de Dieu yo bominga servante de Dieu alobi bana Nzambe to mama Rebeka bika bo simbi do biso nyonso à l'attaque mama bi ngala simbi mais papa tali mpanda te mpanda moni lota zuka bi Paka biki chilete sa ki wana Pona arme Donc etika Nzambe pa bo servante de Dieu ozomona mona na Nzambe ko saka na vino te pe bandoki bako saka no te ba beti biso na butu ba fini biso ba kingo ba boaki biso na se ba che biso milimo mabe na nzoto donc ba bebisa ki vina biso tongo yo zo ya ko sambela Nzambe zala sérieux suko za oyebi ko loba te okolonga te même ata na justice o amokilo o suko zo yeba ko loba te okolonga te la kisa Nzambe okoli ozana maturité oyebi ko loba liboso na Nzambe ato fukami pendo zo pese merci simba ika ata na merci wana yawe Nzambe na eko peso merci oyebi pourquoi na peso merci potongo okela banzete olobi ate na osala Rebeka mutu osalanga mutu papa oyebi pourquoi na opambola na pambola po olinganga makasi na moni bolingo na parce que na tamboli na molili esiko na otia lokolo ezate mais yo zalaki na ngai comme pole otika ngati papa parce que preuve ane na zindite ozomona preuve ane na zindite ngai yo na nzela na yo na zongi papa na yibi biloko ya batu Nzambe na tambo na lokuta na tambo na moyibi bandoki bakoka pe ko boma ngai mais yo permettre bango te ngana kufa na maboko na bango lokola yo batela ki pe mananga tala tina ya louange nanga adoration nanga na butu ya lelo yibaka koloba et c'était papa na peso merci le kumo ezonge pana yo mokolo pema yo mokolo sali loko ya batu nyonso ozomona parce que yo faut ça ka différence ya kopesa merci
osala ka bokeseni na kosala repentance yo okotaka na profondeur bindaka penza tongo ozoya kosala bilan na yo na bilan ya famille tongo ozomemela ye yeba koloba tongo olobi malamu yeba zwi yango olobi kende kolobela ngai yo oza molobeli na ngai tongo oza kointercede na faveur na ngai kotika nga te parce que yo awa oloba makambo mosusu nga mpe na obika makambo mosusu kaka yo nde moto kosovenga mpona nini parce que ngai olobaki na nga naya na mikumba na ngai epai na yo soki mama na ngai ayaki na mikumba epai na yo te me ngai naye nango epai na yo ndeti nga to mama liki na nga azoloba yo osali nini eloko te to mosusu ozofuta no mabe ya bato ozomona ngai nakumisaka nzambe ntango mosusu ayebisa ngai eloko ya malamu esungi ngai leo na vi na bipapa tala fardo ngai nazomema namema moto te na monde akisi namema moto te na kindoki me lelo ta bapasi oyo ngai naza komona yo moko omonde mama na ngai oyebisi ngai verité ozomona tala mikumbu ngai nazomona ozomona ezali yanga te longolanga mikumbu bamemisanga parce que eza na bato mosusu bayokaka banzoto pasi balamukaka banzoto pasi lokola asali musala na butu parce que azosala bilanga ya butu bilanga ya famille bamemisaka ye mikumba mutu moko akenda na monde akisi maloba ke mutu akofuta makambo nga nazosala eza atia kombo na yo ozomona esika ni bateka ngai esika ni bamema ngai nzambe localiser ngai o nazo présenter kuna nani apresentaka nga na monde molili bamema photo na nga wapi est-ce que bameme elamba na nga na monde molili Seigneur localiser loko nyonso ezo présenter nga na monde molili nzambe osili na kobebisa yango parce que ngai yeyo na osolola na yo papa oyo azaka kuna nani parce que boyoka te baloba molili bato molili bakenda na bafoto ya bato bakenda na basuki na bamanzaka toka batémoignage bana verni bapesa bamanzaka nyonso wana biso tolanda eza eloko moko ezo présenter oyo kuna na monde molili parce que faut landela rango par rapport ya biema na ndenge muto azalaka moni soki ba mema double na ndenge na mona kinga na moni kuna na monde molili ba komisa kizengi do basalela ki toile na ngai osumona bazo utiliser étoile na ngai yango koto nga moyena tanga classe bien ezate po mayele na ngai yango bango ba osalila mbongo na bango osuma ata na train na classe baninga ba okoma yo zo tricher na zalaka tricher bande ko zo idete ozomona tricher yana makasi na otricher donc on a bois kalisu boda na zwi makam na ngai okoma ozomona makam sobe akoma esila te kono kaya silisa kaki kaneke ngo yo bado tricher moni mo san po yela nga ozomona te bakoloba eko sunga biso en plus na la ki série moli mo san tika boy papa ozomona eloko nini eza ya yo kuna nza landela yango ko négliger eloko moko te ndoto na yo ko négliger eloko moko te parce que nga na bele bon combat oyo tozoka combat ozokota na combat spirituel tokobunda ko par rapport à réalité oyo ozovivre na famille koko bwaka réalité ya famille te parce que yango nde kosunga yo po olonga yango eza moko ya cible baba au ciblé non moko tozo ko ciblé ya eza bon yo bongisaka kolemba te vandia no birebika pe na bongisaka na bongisaka donc yo bongisa les beaux combats la lobaki to kobundango par rapport au tomoni to kobundango par rapport ya réalité au yozo vivre pe kobunda les bons combats par rapport à la révélation non les contraires bandoto na yo parce que nzamba peso bandoto ya bien mais satan aza ko s'imposer yo mona bandoto wana te kokisama te ngana tuni nzambe na binzambe pona nini bandoto ya malamu ekomela yanga te mais bandoto ya mabe eyakanoki nzamba zo yebisanga diable aza lokola roulage soka moni loko ya mabe zo ya atiki nzela eleka tongo nzamba aloba nanu deja wana fuma yele kenda ko musika tongo nzamba zo ba diable aza lokola roulage so amoni mabe zo ya atiki nzela ça veut dire na kata libota nanga bato tel bazali bato mitema mabe bazali neti bandeko ya Joseph osomona bazui Joseph babwaka ye na libu likanisi wana satana osimba te baboma ye satana osimba wote parce que satana souci na ye elako eza kati ya Joseph ekokisama te ozomona mais soki ka balobaki Joseph ande ko na biso alota bando to bientôt soutenir ye nde satana ya olinga te bo soutenir ye te ozomona neti bino bozota la ba vidéo bozo like te
bo like kaka bo partage ka vidéo bo emaka vidéo ba bozo lo ba commentaire zate bon place o like bo ezali ozo mona bo like ka vidéo po esala bien kombo ya vidéo sur chaîne eza EVD TV ozo mona nzabalola sana bino sikoyo soki tobandi kofongola donc il bo combattre bunda yango pe bongo ozo mona nazaki place ba roulage merci Saint-Esprit. Mais ce que l'eau comme la moiseau ya donc na famille ba boire que la soupe ba mauvais sort yo mona mutu so ba boire que les banien mutu so mona na vision sambe la moni nie comme so na vision bonde la moni toilette salité même so na vision azo bonde la amoni nini mutu mutakala mutu abolami apesi sima asa bolumbu de sa badola kisanga de balakelanga ndenge basaka kalikolo nanga batikali bolumbu bazo saka ya bazo saka basaka basaka et surtout bango basaka biso to bare surtout bango basaka ya na kosaka na bango na banye na bango mengana nzambe na bandoto ngana sanango ya na oza mutu boka barebe katanga te place ya komi ondeni elaka donc na confiance en nzambe oyo na ndimeli aza mosungi malamu apesaka ntina ye mo mutu wana nola na bacarton oyo banadeka na sala na bato lokola bino biloko ezanga ntina nga mpe nasalelaka bato lokola bino moni ayepesanga makasi donc ana projet osalelanga bolamu donc basaka na bango so basaka bosakaka donc so bosakaka bokonstine bosaka me moto omemanga akosotisenga likolo akosaka na bino. Donc basakaka yo lotaka ozomona mutu mutakala ozomona mutu mabe donc basalaka o makambo ya mabe saki yo oyeba ozomona siko makambo ya malamu eza makambo nzamba loba parce que nga nzamba pekisanga kolama te na koloba loba biloba loba nga zaki biloba loba makasi ya kozwa na onga naza posa ko vivre te na lingi te passe eleki otikelanga pona nini na banda koloba maloba mabe ya nzamba banda loba ye boye bisaye wala swati nera baloba ya kosuka ne bana Israeli basukaka ye kanzambo bundela Israeli me kasa komati na sukati ya mona nde bana Israeli basukaka te soka zoku yo kate ya kosuka bongo modi ne bangisa ngai na komaka leje d'après me disait que les Jacob na sundola bana Israeli yo kosuka na bana Israeli ne na chanja puya na koma na binsambe. On peut sa révélation au Congo. Là, je suis dans sa génération, je suis dans Caleb. Dans le sounou du Bana Israël. Moni. Donc, ce qui est comme mala mozoya et où t'as pas nzambe. Yangonde zoya. Ce que ça t'en a nga biso to sobola mwanzambe te ndakangi. Zomona. Nde akangaka. Na mona ye nazo sambela na obondela. Porte moko ekocha pole lumière na vie na vision. Na mona muto zo tindika porte ngapi. Na beng servante na zaki lenga mama na ngai ko to benga na biso ba mama par respect menga linga bo benga ga mama parce que je suis mère de beaucoup d'enfants donc ici il était là au bout beaucoup d'enfants bo benga mama mais ça nga moi bien ils sunga ngai pour na femme na jeune fille na mama bande déjà belé na mama bazo kanga porte azo tindikela nga porte yango na soki yo zo bondela avant yo bondela tongo 6 ko pesa nzambe merci oyebi ki donc inde na okota bwena bima ndenge na nite butu na yeko momo mesano te tongo sambela bien parce que banduku msuba ko vandela biso likolo penda ngana servante de Dieu na zakana mkomsu to bonda bi na moni batu bavandi likolo na balançoire ozomona parce que to monaka nzambala ka biso makam ozomona contrôle à likolo bi papa nazo contrôle entre le ciel et la terre. Dans l'espace où on a un contrôle, on a bébisa où nous sommes ensemble na kati wa mutu mo pete avande la losambo nanga na butwa lelo nzinga nanga na bébisi na moto localiser loko nyonso batami na kati ya ndako zo contrôle parce que nzamba laksanga ba njinji musu ba kote la biso na ndako bazaka ba njinji te ba pese musu ba kote la biso na ndako bazaka ba pese te o pese normal to njinji normal diable pa itisaka ba biloko ekotaka na bandako wana zomu na déjà. Excuse-moi, na joie téléphone, même le téléphone où yo salelaka. Ko pesa ngo camarade non n'importe qui te. Bozoyoka, bo pesa n'importe qui téléphone ote saki na ote. Ngade ana pesa mutu téléphone nga bongisela nge loko moko boy. Azwi nga connecter nga na monde des ténèbres.
bozo mwa makamba ndoki basaka o kama nanga tala loko bo simbela na telefone obi simba saki nanga azui telefone a connecté na monde ténèbres na la na butunza ba bana oza connecté na monde ténèbres ndi oza wana parti par téléphone. Alors faut que kata basinga nyonso même na ba téléphone to sambela nango na basini mususu ya nzambe te mais to bondela ka pona ko sanctifier nyonso. Ozomon parce que to yebite nini osimbisa ki téléphone ngana simbisa muninga téléphone pour bon selange loko moto akone alaxande ba partage ba nini nde a connecter ngana monde des ténèbres. Pas autour nanga comme une kati connexion wana autour na pe osalela ka numéro wana parce que numéro wana tient na monde des ténèbres ngo momona batu mususu ba pela malamu ya ba camarade no malamu kola na bango ba kuzwa misala ba kanisa kayote ba kalitila kayote. Osomona ba peli musu landela ka numéro ya téléphone na yo boyo kiba na EVD TV landela ka numéro ya téléphone na yo ba nzambe numéro ya téléphone nga soki ba kangango na monda molili nazo fungola numéro ya téléphone nga fu ba peli ya bien pe ya malonge kotaka yo ba peli kotaka bata ba nyongo ba mekaka yo apeli kotaka kaka mutu alobelo mabe po yo ka motema passe mais ba peli we pesa kesengo pana yo kotaka te eza mabe landela nga nzamba la kisanga ne ba connectanga na monda molili numéro nanga ba pesango kuna bakanga ngo po bapela malamu ekota te. Ozomona landela ka pe numéro no ya téléphone parce que yango pe téléphone ebongisa pe ba via batu belé na nzela téléphone pe mutu mo ko connecter asali yo bolamu mais bango pe bakanga ka ba numéro ba téléphone na biso zala mayele vraiment mwana EVD TV nzamba pambola bino bozala wana bofungwama soki na bani ko sunga bino na makambo parce que nga komelinga pe nzamba lobelinga alakisinga ngona zoya na muke bino pe bosungama na ngona yebebele te nazolinga ndena yede bino po Saint Esprit mutalobelenga asungi ngai uzomona botanga na bata malamu na vie baninga malamu pe baza bakosunga bino mais pourquoi boyamba ba relation malamu te boyamba ka ba problème boyamba ka basango ekopesa bino passe mais basango malamu koko yela bino te bolandela ba numéro de téléphone o to sangana na ba camarade to yebi banani bazwa ba mamero na biso keba pe na mbongo na yo parce que mbongo nzamba talisinga ndenge ni bokeba na bato basala commerce ozana baningo mona kaka patongo zwika mbongo osanti mutu defsa mbongo yaka kaka na moma pesanga mbongo tongo yozaka na mbongo keba na mutu wana pona ni nzamba talisanga bi bango bazande ni soka defi mbongo na yo tango ya kozongso ya mabe yo soko zimbo no keso sa place o ezala ndenga zaki na defi nanga mutu mbongo mutu wana ko ya kozongsa mbongo ngape na yebi nanga te na chaka nanga mbongo nanga zongsinga na kisangisa na mbongo nanga o ezaki na ndako njoka ya yelinga mbongo mabe sko mbongo bango basaki wana omona sko yuko mosalela mbongo na okomi ko gaspiller mbongo ya gaspillage okotisi molimo wana obando gaspiller mbongo mona mbongo esili oyebelo te bango pe basaka omona apesi mbongo neza mabe ye susi na ye mbongo wane tuta kaka mbongo yo osana yango landela kape maboko na yo batobolaka batu maboko parce que ozwa osimba mbongo me osalela ngo eloko te saki na yo soki pe batobola tonga saki na yo tonga pe poshi na yo batobola pe ba poshi ya bato pona mbongo evanda yo na poshi te ndenge ozomona bango wana baza bato moka bayela biso babulu yeke na kata awa parce que minute déjà koki 57 minutes soki na bandi oloba bosala boto kokende mulai par rapport na lakaki bino ke na ko pesa ba question ya bato eza na mutu moko a poser nga question comme moi lo ba kombo ezati parce que to eza question mso ya bato ebele na mokili oyo donc mutu mso alobi na ndoto na yibaka ozomona na ndoto na ke na yibi eloko mais mso bakolo na balandinga zongisa na zongisi te ozomona ekomela penga moni ndoto na yango na bitikana ya nona na miso abat parce que nga pe komela nga na kenda place moko boye bakabelinga parfait bakabelinga na yina ngo na déposer na ndako donc na déposer na ndako na lali na butu bandeko bandoki baolanda nga na neloko na baona maboko balanda butu na biso na zoki makaka siko na senti na baolanda nga yo monde Saint Esprit ataka biso makam na mtu ata ayebisi oboite na voix siko azo bisanga eloko na zanango na zui na boaki yango donc na boaki yango bango bakeba zo eloko na bango pe na koti njela mususu na sutu bo na pongi na binzambe eloko anini o nga na ye nango na simbi na loboko likanisi sala kinga te parfait siko ton nzambe na bolingo za nzambe azmemoli mona nzambe ameminga comme na moyi ba question ne bandoki balandinga na kei
nazwa parfum wana sente so meminga na sa parfum na tala boy na moni tête de mort boy bi tête de mort wana nde bande ko landanga pour eloko wana na bia eloko eza signe na bango eza marqué na bango na suite na boaki yango. Donc soki ozomona yo oyibaka na butu ozongisaka biloko na bango te, ça veut dire na famille bakondana yo moyibi molimo na yo ayibaka bakondana yo moyibi. Donc nde bato balobaka na nga nalalaka na lota nasalaka bilanga, nga nalalaka na lotaka naliaka na butu, nga nalalaka na lotaka eloko boy. Ça veut dire ko yibo yo yibaka na butu wana pona ngo bango bakondana yo déjà moyibi yango bato mso mona ke bakondana ye ndumba. Donc omona so sala ki ndumba la butu osomona wana ndenge famille s'imposa yo faut renoncer na moyibi ya butu po ebisa nzambe kende ko futelanga ba nyongo ya biloko nga na lia ki sali savoir parce que nga naza ko yiba biloko na bango tala lelo vinanga rien ne marche futelanga ba nyongo oyo bango bakotisa kinga na molili parce que bakondana kinga bateka kinga vinanga pe bakomisa kinga ndoki sali savoir ngai na yebite. Alors nzambe nazo senga délivrance kangolanga soko sisiko kangolanga papa na mwana yo kende ko futelanga ba nyongo wana po réclamer ngate et réclamer ba na ngai te. Ozomona nzambe oya lola akosunga bino ba lianso bango basalisa biso malobo bango baloba poto zala ndeti nga bakondana kinga na za muyibi otongo za mwaso za muyibi siko eloko nini oyo mobali na kolingo boyi bisangai mobali na kolinga yo potongo za mwasi. Ozomona batio molimo masuba tango zo suba na mbeto mobali nini na ko considérer yo. Ozomona bayaka wana ka pona ko détruire vie na biso biso pe futo telema na losambo na nzela losambo nde yo kolonga. Ozomona balingaka pe bango ndo mona ka bango wana balingaka pe tokota banyongo na moi yango nga Rebeka ndo bomona nga bona linga kana nga via nyongo te nga so na za na ngote na créer kana ndako na nga na teka nini bato bavanda na nga bayebi na bengi bango ba yepe bo basombi bilope na se retrouver na mbongo na sai wana ndenge nzamba sala ngangolo. Ozomona balinga biso to vivre na banyongo to fungola ka ba porte ya mona nzambe kolinga ka nyongo te po nzambe pa lobi na biso to kodefa te mais to kodefisa kolinga ka nyongo te nyongo ze loko mape senga ka lisungi na nzambe ako pouvoir na vie na yo. Ozomona nzambe ko pouvoir na vie na yo koyoka ka mawate po zangi luka nanu nde bokonza likolo moitonga na bana omipesa vi nanga na mawa na lokasa nzambe oyokela mapona amwana etike njoka nzambe asalaka na mawate boye bango nzambe asalaka na mawate okansaki nzambe soko uza mwana mawa yako ya kosalelo no nzambe abundelaka bana na ye masalela mutu te parce que oza na mawa parce que apesi biso maboko yebisa nde nzambe kolo yo pesanga maboko opesanga makolo olobi mutu akolia na mutokine bino ka na bible ozomona eloko kolongisa bino yango wana mutu akolia na mutokine papa metala lolingi nga nazolia pendant que naza na maboko déposer quelque chose na maboko nanga po esunga ngai na lia tozokende beglise kuna na beglise bazo ba pasteur aloba nzamba pambola bino nzamba zala na bino pe nzamba visiter bino yo lobi nini amen ça veut dire ezala bongo nzamba pambola bino nzamba pambola bino parce que azana sima liloba basali na ye apambola bino siko yo tongo yo ko ya na ndaku pambola banda ko luka siko eloko ba ko pambolela yo mama ezana basi musu balingaka koteka te oza mobola moliko teka te oza mobola moliko luka mbongo te eza mabe nga nazaki mobola naza pauvre mais nayebi ko luka parce que kuna nde sika nzambe siko fongola ki porte parce que yo za ne lokote o nzamba kokota po o pesa e canal asalelo miracle nga nzamba asalinga ngolu parce que nazaki ko bunda ko luka nazokende pa ba sénégalais nake kozwa ba kiloti na bango nde na expliquer ki bino nake ko tambusa na wenze ozomona nazoganga ya nazobina bina na bawenze na bamesa donc na tie comédie na nga na bando lelela bana changu basunga petit na bomona na bango mabele yeyo ayi ozomona bachangwe bazawa pe bachangwe bamonana ozomona basunginga tona yena ndako boye na futi ndako abato na supe ya kolia na liena aki makasi na potopoto na kina poto yango moni o eza santé na ngate ya mwa nzoto moni mo ba système eza besenga yi banzela na leki ekodisika makasi ko singa kwa mwana ya 14 ans donc c'est ça ozomona nzambe o ya sunga yo zala tene loko nzamba kokota asalelo bolamu
miracle nzamba comme ko pouvoir na vinanga nena yeko zwa mbongo mona bi papa na kabeli mbongo na tikala kolala libanda te na vinanga kanisela kango pesa ngisika kolana la isuna ba condition te tande ba tuti ngai mais nazo loba pe nazo sala ba acte nazo kende pe ko tambusa biloko pe nzamba zo pouvoir ba vinanga roki bango nyonso bandoso nga petit na bango zomo ba o ide petit na bango ya mwana mabele mwana changwa ina chaka bango makelele na roki ozomo na kikolo wana so na koti fuba yeba ke sindi le kera za na avenue sindi le kera koti koto po ndo benga sindi mwa ba kuvuna za kukata na mwa chocolat na esanga lokwa sindi po ezala pe ba période o sindi abimaki ba ko pe ba ko bera sindi le kera na kuvu ozomona RBK. Donc c'est ça. Ce que moni nzamba pambola yo zwa liloba mosala ya nzambe wana loba lobi nzambe ba pambola nga na lobi amen. Ce que oyo nga na zwi isaka pilipili. Mais nzambe kana pilipili yo na mona loboko na yo. Okomona loboko nzambe. Ce que yo lobi nzamba pambola yo. Nzamba bon pambola nzamba lingana ba perete, nzamba lingana ba paresete. Zala na quelque chose oyo kusala. Nzamba zotu na Moïse nde na oyebisa bino Moïse ozana ni nzamba komisi Moïse moto nzambe. Mazotu na su Moïse ozana nini ata yo moko. Bo sosolate vraiment. David a yepenza Moïse abina ana njete kaka njete. Nzamba zwa njete wana bongola ka nyoka te parce que ibaka épreuve ya liboso na ye. Ozomona. Nzete wana ko tambola na malgré za mutu nzambe akotisi miracle ne na kacha nzete wana nguya. David azoya liboso Goliath nazo bande ya bino po msusu to simba ba instrument po na nini ka kombo na Yesu ndeza épée. Batu nyonso te baza na révélation oyo zana ya. Ozomona mais David a liboso a Goliath na kombo na ya nzambe pardon na kombo na ya nzambe mazaki na lance na ye alokoti pe mabanga mama alokoti mabanga soko za na mbongo te teka ngayo bino Rebeka na sala ki recevoir ozomona nga Rebeka na tambusa biloko malala ya na tambusa biloko ozomona na kalinga ba maki na babalabala na coin ne bomona na Afrique wana moi jeune fille na kalinga ba mbala o ya rouge wana longoli ba poso na kalingi na oteka ozomona pona misungama siko yo lingi o misungama na ndenge nini metala nzambe akomishoka kaka muto malonga pona ko muto malonga Sabido, nakomi muta malonga mo conseil d'été, nakomi ka fier pa molimo mosat na bia nzambe. O sokolinga vraiment, nakomi servante na yo vraiment. O kotinga na oranja bana na yo. Ate o considérer nga vraiment pesinga confiance. O bimelinga po lo ba Rebeka ngane na bengi. Komona nzambe ya kitoko nzambo mokili mo basko ba lukaka ba osambela. Sko ya bimila kayo. Jésus yela kayo ya. Au monde a fongoli le mapate, ce que yo ce que au monde na ba disciples, ce que azongsi à l'époque tanga banda ko yana azaka na bokili, ce que au monde ninga otambola, ninga obikisa bato, nga paniki na sawa. Jésus no telika buna zo ganga neka batima ba ko ganga. Tala ndenge za kitoko, mkonso na moni Jésus aye, azu pena kopo mais la pena mai. Ozo mona. De sa grâce ngolo asalinga, mais moteki malala. Moteki teki ngani na tekite. Ngana ndo sokolea batu même maputa pona na sala nini na lia na kepa batu na ke bambela bango mapapa po ba pianga fufu na pokwa neti mama moko boye merci Saint-Esprit zong senge loko na ngana lobana bino merci Saint-Esprit neti mama moko boye na bandako ko nikeli maputa ndo linga kana nikeli maputa pona biko nika mama bilamba na maboko so na nikeli maputa ne etelaka mais na suka tongo olamba opesa changa bilei osomona bitolia na banda kwa nani osomona yo lala kolota kolia kana butu fo landela bandoto na yo osomona olia kanina butu balesa ka nini nzamba taisanga baninga musuto vana ba lamba na baonde batu osomona o molimo mosata lingaki na sunga bino nango papa ezani nini na chana opposite today da bosa merci tellement abwa kelinganga na lobi kamse kimaki funa cha pose poasunga ngai moni la ngana loba matumsusu boye ndeti olalaka ozolota ozana prison pas binote mais pas ba voisin wana prison kwa ndako ba voisin olalaka na poto loti ozata na ndako na binote na lopango na binote mozolota na ndako ba voisin ndeti ngaza kina Angola excuse nazolala nazolota
naza na ndaku ya ba voisin ndaku wana nga nazolota nazaki kuna pa ba voisin nakendaka kotinda mwana bango ke koyibela nga maputa ayibi maputa ayelinga naketeka ngo na bwaka nzutu na Pascal na liembongo njoka ye maputa kidao yiba ya mama bango te ake yiba ya koko na bango koko na bango buteki mboka boso mona pa prison mususu bana na nzambe to lukaka yo yibe loko msu ya mutu na famille ou bien membre ya famille azaka ndoki akanga na prison na ye ozomona lelo biso moko yango nazoloba to se repentir bien parce que biso moko to fongola ba porte na ba vie na biso même ata ba mibale to bima na bango nzamba lingaki kobote parce que yeba kitina mais biso te ba mama pe ba beti sete botika mamba salité to lingaki koyoba te osomona sko tala lelo ba vie na biso bana basi ponga bana yeka po na biso osomona tala lelo vie o tozo vivre to na kimete to ze résiter bambonga batuto lia yoke bala mutu mususu oshina mutu mususu mutu oyo shina mbongo na ye oyebe ta dame na ye mama lelo to tumba ba ex zomona azozika wana mais azozika na maloba mbongo no yozwa sambela bien jeza ke futelo nyongo wana po papa na mbongo ebele wane lo mote ke papa na ofuta na ozanga ko futela yo mais soko osambeli malamu papa na ofutelo ba nyongo nyonso ya molili o bakoti sayo bateka yo wapi nga moko Rebecca na lali na kutai na membre ya moko ya mutu moko ya azana mbongo ebele mais nazaka na kanga mwasi na isuki mais comme bango baza batabutu nani ba membre ya famille nanga ko bateyaki nga déjà membre ya omoni nga yoka conseil na tel numéro wana soza conseil na mayelo sunganga yomoni ya oisalanga bien donc ndo bomona abo na koli nanga éducation molimo mosantu mutabongi singa na aka nanga bien mal éduqué zate ka foza lempoli mal éduqué ko ozala pe oza oyebi ko vivre te na ba ndeti ba para balaksa bana mususu moni mwana nga na vie batambola boy nga na zo makambo ante muta vanta ande na bena na ndonga bolingo mutu te pe na ndonga muta conseil te na vie nanga donc saint esprit nde muto asalinga boy nde bo mona nga boy produit ya yeye moko zo mona raisonner bi bana nga balila mingi atali suka petit yosimba donc lokotanga a changer na kombisinga donc nzamba zo lokumu vraiment bisika vandi vraiment nzamba zo lokumu na bisa bino nzamba salinga bien pena na emotion na pese merci na lingi na lela bona bité na lela te na misaisa makasi parce que nzamba salinga bien bandeko na ngai nzamba salinga bien ngai na kufa ka boye bandoki bakango na mabilima bakango mai na moi ndeka bakenda bate mocholi ko bakangi yo nzamba ke joyeux na moi donc namona bolingo nzambe na vinanga donc eza bien nzamba za bien pe nzamba pesinga quelques abonnés o ba linginga na EVD TV bino nyonso bana obo utipa Mamadeli TV bo benginga nzamba Israël apambola bino vraiment bana motema malamu bayaya malamu na kutena bana bonzambe libaku malamu. Donc yo posa ndoki ko mekaka ye parce que siko yo ko meka donc et si bater le kate po ye mo mutabenga uzalo kwa mute ko milukela mapasi donc c'est ça ye mo terminer pe alobina ko banga te un jour wana na tisi prière absinga ko banga te na zana yo donc ponga bi papa makamba bateve luka bat bitumbe soni na lokum no mais batela ngabi ko banga te na zana donc soki na otambola na ko banga ye no banga nange lokote net servante de Dieu moka bisinga mama Rebecca lobi bakaro kando po abakanga ka batu bandoki donc ngakuna kanga mandoki pa biso mais so na kanga mi ya public naza muto na l'équipe na soni ya public déjà zamba Alexandre nde na betela mino so ba oya sko na quartier babenga yewana moyibi Rebecca donc nzambe ya Alexandre banzela moko po alongola nga basoni donc na yibi soni te donc to bunda nango ya molimo mosanto donc ils na ba auction mususu biso to loba boy to lobi likambo bomoni salami ndeti butu fandika bonabi lobi mbole beta
et beta makasi esala bo événement so bo munongo esala mbo bate aya nzambe parce que prophète oyebaki na makambo ezokokisama donc to ana ba arme to koluka ngo pa nzambe aopesa biso yende mto ko justifier biso tika nzamba Israël le Dieu d'Abraham disaki on a bo bondela boyeba pe bato bozo landa ba memata implice na vie na bino bolanda tika bolanda parce que tant comme nango tant ils ont ba déguisé pe ba yekati na biso mes génération kolekate pourtant nga nazo luka liwanza babio okufate au mona nga face à face to se préparer na prière parce que prière ndé sala biso to mona nzambe ba botolo nyonso ba botolo vie de prière te parce que na vie de prière ndé au mona nzambe na vie de prière ndé ko sambela ndé nzamba ko ya intervention na yo ko lemba ko sambela te parce que yo soko lembi nga na lembité ya lembité kuna lembité na moment où nzamba rassembler bana na ye soko sambela yo moko ko bana ko sambela po biso pe koto ya to tokisi donc inde to tokisi boyo pe bonde la parce que soko za mwana nzamba zoba nzambe Elia zoloba na tikalinga moko nzamba zoba na ya corps 7000 ça veut dire ngaso na tiko sambela mais za bato ba rozala lever na premier tour donc kota na premier tour tika ko tia mutu makasi tika ko tia mutu makasi parce que bobenga nga makasi mettons na monika na tebino makamba verni na ba mama nzaka basili na moni bobengi shooter donc ça veut dire bolingi biloko na bino lokwa bolingi biloko na bino problème ezate boko luka ndenge boko yad lola na deuxième tour parce que fubo yebake basi o baza basi ya mayele ba auto sanzambe mobile na bango bazo honorer bazo valoriser donc mobile na bango ko ya koza reconnaissant to zala ki 10 5 ba kokota 5 ba kotika lokola yo poni parmi 5 yo ba kotika la na un problème na binote na problème na binote sikanzamba lola apambola bino na ba oyo balingi bakende na premier tour tika pe nzambe alola apambola bino ba servante de Dieu to sopa ka mafuta to zana uyi na biso attendre la fin oyo kosunga bino na bondeli na kombo na nzambe poto si sa vidéo funa bondela kapona bato ba s'abonner awa nde nzamba tindenga pona bino donc na bondeli na kombo na Yesu Masia Yahweh nzamba bo santu na pesi yo na no merci pour to nzambe ozaki nanga de début à la fin Seigneur yo kelanga mawana ona lobi pesi yo lokumu te papa limbisanga na za mwana yo tom sumo eloko na ngai na luba ona ngai ochenga na luba nga na lobi yango te yango limbisanga na singi mawana lobi o uti pa na même chose na eloko mo ngai na kota na profondeur ya makanisi pona bimisa mais même susu na kotite yo zali nzambe kolo epai na yo basaka hypocrite parce que yo ebibiso malam nzambe na tiki bana EVD TV na mabokono yo nde muto tindi bango awa parce que otalisenga makambo kosalama oza nzambe oyebisinga élection kozala tika na bano bakobanga yo kolo yo lekisa bango na élection ya 2023 oza nzambe malam na ngini bana EVD TV bamona changement na bomwe na baona ba kotambola nde na zoloba Seigneur parce que yo lobi Rebeka bondela pona bana ngai Zambi bomba bango na makila na obundela bango bitumba butu pe ya moi ba poussa ni boso na repentance sincère parce que le bain nga été ya bango repentance Yahweh nzambe yango nde pe bango bazo sala mutu nyonso abenga yo ke ba pe na bango ezaki to bandeli ba repentance to sambela bien to simba nzambe nzambe tika to mimonisa na kati ya bana EVD TV zala na bango molimo mo santo les paraclés dispensation suka yonde les meilleurs enseignants Seigneur yonde ebiko développer likambo pe penser na bomo ya moto bisiko nga na comité papa na cinéma o na zote ya ki ya bilan ki ya procès ndengo yo yebisanga parce que mto yebisanga procès na ibaka ngote nga pe na lobi na bana o procès salaka Seigneur yondo za moto confirmaka o ewuti pa na yo kende ko lobana o ewuti pa na yo confirmer ngona bana na yo bomba bango na makila na molimo na zo contrôle nyonso na kombo na Yesu Masia amen tika nzambe ya Abraham ya Isaac azala na bino yende papa na bino lingi bino mingi azawa na pona bino pona kosunga bino komitungisa mateo muto zangi biso pe to zangi mezane sengo ya nzamba lingaka zo batelo zo peso pema makamo ya bundeli yo wana bitumbo ya bundelo na vitale lo na bimi mobimba quand même mezana bato bele bakufa parce que ba témoignage mususu na koko beta ngote na koko simba ngote na boma moto ponga na vie na mutalobela ngate ya par nzambe ya umona lingaka na sala ndenge ya zo memelanga soki na bina mema mabandeko ndenge ka ngare bikana na mema to emsu ba témoignage mususu abat ba olila ozomona mais le quoi nzamba za posa édifier bana na ye aza posa lelisa bana na ite yango na mpa nzambe onga na omona tina nzambe pa na eza tina te o eza na tina yango nde to partager na bino to musu nzamba osalela pe niveau ya mutu nanga
tobondela nzambe atindela biso basali baservante ya nguya lisusu makasi oyo mpe bakoya lisusu koedifie peuple na ye lisusu makasi koya kobakisa quelque chose na bomoi ya bana na ye. Nzambe apambola bino vraiment na pamboli bana na nzambe nyonso na bao bakourage nga na bandimaki kosekisa nga nzambe alola apambola bino na wakanisi nga nzambe apambola bino na balatisi nga nzambe abakisela bino ya mingi na pamboli bino na kombo na Yesu Masiya nalobi bye yo.